Kabila na sima bokamati passeport ya ye manso masalami lelo akamati pe passeport lelo etali sete ba congolais banso on a na posa ya bokamati passeport ya ye komisika mambi manso masembolami na pasite na bopete penza pote moto akamata passeport ya 5 minutes zomi na mitano bokamati passeport ya yo kasi mbele kulutu ngai kukuma mengi panji na lingisika aloba bandeko paya. Amis téléspectateurs, nous allons mettre un petit temps de repos, le temps que nous reprenions l'antenne pour le point de presse. Il était question, il était prévu que ce point de presse ait lieu au même moment, juste à l'issue de la cérémonie de tout à l'heure. J'étais en train de vous dire avec bonheur, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il est sorti avec les autorités qui étaient à ses côtés, a été pris en charge par la population congolaise, que des Congolais sont venus le prendre, Raïs, et en ce moment, nous vous disons, ils continuent d'aller encore à pied, ils sont en train de marcher. Le temps donc pour nous de vous remettre l'antenne, nous reprendrons dès que les autorités, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, qui lui vient expliquer justement, vous donner aux Congolais les détails de ces passeports, la fiabilité de ces matériels, et la facilité qu'on accorde désormais aux Congolais pour avoir son passeport. Honneur à vous, l'antenne. Katufanda kino sukaliwa malesa kino ye gije wapi santala de kusa jelende kolo mamalanda pona tulapana sele katufanda kino sukaliwa malesa kino ye Nanganzo kezara kina kata vilengino jamais na tikala implice na kata badizi tango moso solo bakana na zara kata ndonda se jamais na tikala nelembo ya bakoke saska nourrissant tango moso sezala kina ngai ndonda se ya pamba ye jamais nezala kila bolingo ya bolingo adiputu losambo na ngai epaya nzambe noloko mipene eteo naza kosenga yo zala liboso pembe nanga yo moto pesenga bakares batandrese yo moto zalaki motema nanga bolingo nanga motema nanga mabanzo na ngai yo zali nyonso nanga motema na ngai mabanzo na ngai yo na sanza misato batebele bakobonga maya solo pona zomo ya bolingo na yo na sala nini ye ti oye salinga muno isa na kobosana te jamais yongulu misinga miso na kobonzela zuku oyo salinga muno isa na kobosana te jamais yongulu misinga miso na kobonzela zuku mona promotion na sadra bona sangyo mai kopimela yete ko mona boye mona nzambio boye ko mama na blibla ko yande timo yibio ko bambali banga na sima mo bebe okoregete bato ya pasi na biso yo bato bokende na lola yutatoni ngaye nake nanga Ange Gabriela kotawa jameli toye paya nzambe bapimeli biso bolingo etela kakina yo laisse tomber banzela nyoso oyo kende tika s'il vous plaît pardon bosana ye payo la venga bien
nalambelo nini payela benga bien nourrissant oyesalinga munu bolingo nayekamoni okola yongolo misinga miso nakobonzela Afia. La poche est en bonda. T'es boss. Ouais, la poche est en bonda. Ba fiere, bomi mokoyo. Toge. De la vie des besoins qui m'attapara, compagnon. Partout comme moi, je serai l'amour des putes abonnés. Alors, l'endonanga. Bongo balaki sabito le bato ye lo fondo lolando batile bisa bato kabango je serai komi kiti sele kineso paduli bimba bato kabango lobina lobela bango vérité isu likamba konga yoyo likambo rangai likamba konga yoyo papa keboko koma ngai Likamba konga yo toke. Likamba konga yo. Onga na leki bango nyoto na mbongo. Ato leki biso na mbongo biso telekio na pia na dosi. Onga na leki bango tu na kitoko. Ato leki biso na kitoko biso telekio na kimabe nzambe na ngai. Mabelende kitoko Patuka bang likamba konga yo. Mache mama na société bazana posa na biso batoni oso paya za mungamba te yaya topesa pe respect na mosala ya chubamba ba mécanicien fo basala ba chanteur fo basala mécanicien fo basala Congo etambola malamu batu kama ngofe ya zala bibiki kambo bongayo le kambo bongayo Comment on a nom? Espoir. Espoir. Au vivre wapi? Biso to vivre na nzela la. Na nzela hein? Côté ni. Na victoire. Victoire. Betan lisolo a neo vivaka. Je n'aime pas ndeti boy. Sola muki. Oluki mbongo nao. Olimbongo sopa mwana muninga walia kusenga ete. Oluki mbongo nae oli. Shoki po na mbongo te ovandira. Le banzembo wana oyeko nyongo wapi? Ngamora. Bon, to bando tambola ka lobby. Muninga na kaka oto tambola nae. Yene ka mtu a bambenga libanga. Kona nini? Na ebite abando bambande mabanga na mi. Après ayo bamanga libanga. Ezani neza ba jalousie bazuwa net. Bon, ezaki pili. Ezaki pili tango abamba mabanga na mi aloti pili. Abamenga yi. Asala ngo nako? Na ebite po asala kia unako po tango ngaka na lina lika abambi.
histoire boye elega souvent na balabala. Bon, ndenge eza boye neti na balabala boye debuyeka na nde nao ndenge nazoki boye debuyeka na nde nao sombaki sitia me amo mpe basoda na babetaka biso olali boye babeti bino babengani nyonso nyonso wana ezalaka alibani babeta bino kwani oma so olali wana pongiti bayokuta olali babeti yo swat bakozokisa yo bakobeta bafunga ntango olamola boye omonika cicatrice soit bakosopela omai na ndenge olalaki balamusi yo babeti yo pengani yo siko bule na yo eza nini na ndenge ya musike nga atalaka omona mpe motu moko mpe azwi nga mpe ka boye kaka na misike ono osala azwi nga mpe ka aede nga kaka soki aede nga nga mpe no ede baparent mpe oza kaka orphelin boye bon naa na baparent me baparent nga mpe bakipa nga vraimen te banda botama oui oyebi esika bavandaka nayebi me so nake kuna babengana nga kaka donc balingaka te navanda siko problème na bango nini nayebi te ezalaka konse moment ka ndenge movano na ndako okende osala na bamasi mpe sikoyo abandi osilika ti ayebisa ngai ndenge yo okenda osakana na bana lupa mosusu moko mosusu na obengana awo ngai ayebi na kaka pere alobi nde kaka bashe moka mosusu nake mpe akosakana boye pere mpenza beti ngai yawe continue vi na awo mais ata babengani nga jamais mpe nga mpe nakotikaka bapara boye so nzambe asongo nga mpe na bongi na ede kaka bango ede kaka bango me malgré babengani okoyede bango akoyede kaka bango sabelenga mosina lekaka yango yosakana na yango singula ibetama na mapata likolo amunu